Shalom, shalom, bandeko nyonso oyo bolandaka biso na Sentinelle TV, na petit déjeuner pe kolala kolamuka ezali habitude te. Vous êtes toujours na Mama Bena na Sentinelle TV na petit déjeuner. Alors bambote bandeko ya Canada, bandeko ya Paris, bandeko ya UK, bandeko ya wapi Afrique, partout boza kolanda vraiment tika ete kimia na Nzambe ebila bino bisika bozwami. Alors mingi penza ya koloba ezali mais tokokende mbangu mpona ntango na biso pa mama na ngai mikolo oyo nga mpe nalamukeli bino na petit déjeuner, bandeko na nga basi na petit déjeuner. Nalingi nalendisa bino ndenge kaka mosali na Nzambe tozongelaka maloba oyo bango bazolobela biso ke kolala kolamuka ezali habitude te. Ya solo kolala kolamuka ezali habitude te. Nalingi nalendisa mama moko, ndeko mwasi moko na bakapasite oyo Nzambe atie kati na biso. Nzambe asali makambo ya minene na bomo ya mwasi. Yango nalobaka mwasi esengeli yo miyeba. Yango nalingi na parle sur ba don spirituel. Parce que na ngongo tokomi nango ekomi ngonga ya mbulungana, ekomi ngonga ya désordre, tozoyeba te nani azali nani ki tozoyeba te, mais mutu aza na molimo na Nzambe oyo azali na likabo na Nzambe akoyeba ke oyo eza mabe, oyo ezali malamu, oyo azali musali na Nzambe, oyo azali musali na Nzambe te, oyo ezali molili, oyo ezali lumière. Donc moto aza na eloko na Nzambe, likabo na Nzambe akoyeba ko discerner yango. Alors ndeko na nga mwasi esika oyo zwami na kolala kolamuka ezali habitude te, petit déjeuner na Mama Bena. Nalingi kolobela aussi ba don spirituel. Oyebi biso ndenge Nzambe akela biso basi eza ndenge moko na mobali te. Biso basi Nzambe asali biso ngolo ebele, tozali na ba don. Soko tali mwasi na mobali eza mibali ebele bazaka pe na ba don, mais selon observation nanga namonaka mingi bato baza na ba don ebele oyo Nzambe asopelaka bango ezali basi. Na kati na ba don nakomi na papier nanga awa, normalement toza na 9 don. Basali nazali bakoki kosunga biso po Bible lobi ke toyebi ndambo oyo pe yebi ndambo toza kopartage na connaissance na ndambo toyebi. Soki na ndambo nga nazopesa ekoki te, yo po oyebi okosunga biso nango, to pe bato na Nzambe bakosunga biso nango. Toza na ba 9 don oyo Nzambe atie kati na mwasi, to pe kati na moto, kati na bato. Na ba don wana mama na ngai yoka natangela yo, toza na don ya parole de connaissance, discernement des esprits, parole ya sagesse, toza na prophétie, parler à langue, toza na vision, songe, rêve, voix intérieure. Maintenant nalingi tosungana pe na petit déjeuner oyo parce que mbulungana ekoti mingi. Oyi bato ya misala ya molili bango bazalaka na miso 6, baza na miso 4 oyo bamonaka na butu pe bamonaka na moi. Yo kokutana na ye akotala na elongi na yo awa ayebi ke oyo aza na eloko ya Nzambe, oyo basimbaka ye te, oyo aza na Nzambe te. Toyoka ngo meme ba témoignage bato bazalaki bandoki ntango babongwamaki babandaki kopesa ba témoignage na bango, boyebi yango. Maintenant biso pe bana na Nzambe, Nzambe asalelaka biso na nzela ya badon, c'est-à-dire na badon spirituel Nzambe apesaka biso esungaka biso toyeba ki ke oyo aza ya Nzambe, oyo aza ya Nzambe te. Mais na okota na badon wana nyonso tu te. Tokoki kozwa na 1 Corinthiens
chapitre 13 verset 2 oyo elobi sur le don. Nazo parler sur amour tout pour 1 Corinthiens chapitre 13 un ti elobeli ba amour makambo surtout mais nga lingi na se basé kaka na verset 2 oyo elobi sur le don. Alors na kati na ba don oyo nzamba atie kati na biso lelo na reparler dans nos paroles de connaissance, discernement des esprits, na parole ya sagesse. Et puis na ko toucher lisusu ba maman na ngai vision, songe na rêve. Oyebi ke toza na ba don ebele oyo ezali kati na biso me toza komiyeba te. Eza na bandeko basi mususu bazaki na ba don ezosala mais pour le moment esalaka lisusu te. Pourquoi? Yango sikoyo na nzela ya petit déjeuner oyo nalingi koya kolamwisa yo afin ke ba don oyo nzambe atie kati na yo esala elamuka lisusu. Oyebi ba don ezali très important na vie na biso. Yango nde edaka biso koyeba kodiscerner, koyeba mabe na malamu. Meme bato tokutanaka na bango koyeba ke mutu aza mabe, mutu aza malamu. Ndeko moko nalandaka dernièrement ndeko moko azotuna les messagers abi mais proverbe ndenge nini yo oyebaka ke pasteur oyo aza na misala molili, pasteur oyo aza faux, pasteur oyo aza vrai, oyebaka mo ndenge nini? Mais bandeko na ngai yango ndenge Bible ezolobela biso kaka solo elobi ke bana ya molili baleki bino na mayele. Eza solo bana ya molili baza mayele. Nzoka Bible ezoloba ke biso toza mayele koleka. Mayele na biso ezouta na bonzambe, ezouta na Saint-Esprit, lisungi ya Saint-Esprit, bonzambe eza kati na biso. Mais ndenge nini toza kososola te tozoyeba te ke oyo eza mabe, oyo eza malamu, tandis que toza na Saint-Esprit. Saint-Esprit aza koenseigner, oyo aza koede biso. Alors, ndeko na nga place ozali, parole ya connaissance eza bato mosusu soki atondisami na nguya eza likabo nzambe apesa ye akoki koyebisa yo vie na yo passé, akoki koyebisa yo makambo oyo outi kosala lelo. Eza différent na kobikula. Tokokanisa yango te na bato babikulaka non. Yango moni Satan ayiba nde koyiba. Makambo nyonso oyo ya malamu oyo nzambe asala kati na biso Satan akopia yango. Mais original na copie ezaka différent. Donc Yesu aza original mais Satan aya ko copie mais na ndenge ya mabe pe epesaka solution te. Mais Yesu oya ye tango apesi biso ezoya na biyano ezopesa na solution. Yango mama na nga tango sozaki na parole ya connaissance eza na bato mosusu oyo nzambe asala bango ngolu nzambe akoki korevele meme likambo na yo, akoki korevele likambo eleka. Toza na discernement des esprits. Discernement des esprits okoki kososo moni mutu so aza na likambo. Par exemple nakopesa exemple na nga nazalaka nzambe asala nga ngolu soki nazosola na mutu azo expliquer nga problème na ye essentiel kaka a expliquer nga. Tango azo expliquer nga aza koloba mbala moko Saint-Esprit akopesa nga discernement. Nayeba ke likambo oyo eza ye moko aza responsable, likambo oyo ezali Satan aza la base, likambo oyo ezali nzambe mutu aza la base. Maintenant Saint-Esprit akopesa ngai sagesse nini nalobela mutu wana po azwa solution. Nakopesa ndakisa na kati ya discernement des esprits toza na grâce oyo nzambe asala biso ya odora ya koyoka solo. Pona kene na ndakisa mokuse bomoni tango ba police basalaka ba investigation na bango mingi bazwaka ba mbwa. Mbwa aza mutu te, mbwa aza nyama. Mais nzambe asala mbwa grâce azala na grâce wana ya koyoka solo. Po bakanga bato baza na ba drogue makambo ebele soki bazwi mbwa akolakisa bango ke mutu aza na ba drogue, mutu aza na makambo mabe. Pourquoi mbwa aza kutu na molimo ya nzambe te mais azoyoka? Boni biso tokendaka église tosambelaka
jusqu'à ce que toyebi ko discerner te. Nga nzambe asalanga ngolu na kopesa ka ndakisa na nga asalanga ngolu wana ya koyoka solo na kozala na koti na ndako songolo nzambe akosunga nga nayoka solo parce que eza na solo ya malamu eza pe na solo ya mabe eza na basolo ya milimo mabe pe oyo mutu soki aza possédé makambo nazoloba bato baza na badon nde bakoki kocomprendre nga mais mutu so aza na likabo te moya comprendre nga ma ezala te eza na bandeko mosusu baza possédé eza na bandeko mosusu batoni na milimo mabe soki okutani na ye ou ofandi esika moko na ye nzambe akofungola zolo neti nga nzambe asalanga ngolu afungolanga zolo nakozala nafandi na mutu nakoyeba ke mutu aza déjà miné mutu aza déjà possédé o mutu aza déjà attaqué par exemple nzambe asalanga ngolu soki nazoleka na mamoko ya bataki parce que musala tozosala bandeko il faut to soutenir basali na nzambe meme biso ntango bozolanda biso tozoya mpona korevolutionne bino kofungola bino misu kosunga bino eza facile te tolekaka na bataki bato ya misala ya molili baselevaka mpona koatake biso et heureusement que bible elobi ke ils te feront la guerre mais ils te vaincront pas bible eyebisi biso tokoleka na bitumba bakobundisa biso me bakolonga biso te e bible eyebisi biso ke bitumba ekoya e nzambe asalanga ngolu na bamoma tolekaka na batake nzambe asalanga afungolanga zolo soki batake ekomeli biso omona nzambe asinyalaka mbala moko na koyoka mutoki na ngai ekomi solo ya mabe oyo ya batake ya baesprit wana ezali basigne oyo nzambe aza kopesa e na mbala moko nzambe akopesa basigne wana oyoki solo na mbala moko asignale ke il faut kokota na kati na prière afin ke batake eye mpona koneutralize batake wana donc ezali ngolu omona mutoki ezosignale yo munoko toza nango eza na solo mais eza na basolo mosusu oyo eyaka eza basi nzambe akotalisa oke batake eye il faut kotelema kodétruire batake wana e bato mosusu mona so nzambe akutani so na bango aza possédé ntango bozosola ne kaka bato mosusu munoko okoki kolia shingombe ekosila te donc ezosenga il faut prière bahomme de dieu bato na nzambe baprier mpo na yo parce que oza na possession oza possédé na milimo mabe wana eza ngolu e yango na kati ya ngolu oyo na kolala kolamuka ezali habitude te pe na petit déjeuner na biso nalingi na ya korevolutionne bino bandeko na nga bandeko basi partout bozokolanda ke totelema na kati na mabolongo kobondela nzambe ke badon na biso oyo elala nzambe asekwisa yango pe soki ozali na badon te tosenga nzambe meme bible elobi yango likabo oza nango te senga nzambe nzambe aza capable ya kopesa o likabo wana e na petit déjeuner ya lelo tokosenga nzambe apesa biso badon nzambe afungola biso misu afungola biso matoi nalobeli sur parole de connaissance discernement des esprits parole ya sagesse eza na bato mosusu baza na parole ya sagesse oyi parole ya sagesse mingi ba mosusu eza basali na nzambe omwa bato soki azokosakola azokoteya sango malamu maloba ne aza kobimisa eza lokola mai ya pio ata ozalaki na problème ata ozalaki na ndenge nini ntango maloba ne ezokobima ezotia kimia na mayele na yo na makanisi na yo ata ozalaki palpite baproblème ndenge nini tu sens vraiment ke okomi na joie okomi na esengo donc parole wana eye kotia kimia kati na yo esengo kati na yo parce que bato na nzambe wana baza na parole ya sagesse aza kobimisa mai na bomoi liziba na bomoi mpo etia kimia epesa bomoi na vie na yo e yango parole ya sagesse nde oyo nzambe asalaka ke apesi prophétie ou alakisi mpo na mosali na nzambe moko ke mosali na nzambe wana akokufa ale nzambe atindi abikende koyebisa ye tomoni neti David l'homme selon le cœur de Dieu ntango apengusamaki nzambe atindaki prophète abikende koyebisa ye apesi ye lisese alobi tala moto oyo aza kaka na meme na ye moko aza kaka na nyama ne moko
mais tala likambo ndenge kweli ebobo mosakola ye kopesa discernement alobi non mutu wana esengeli bakanga ye esengeli baboma nzoka ezalaki ye moko David mosakola ye koloba makambo ntango oyo olobi ke mutu wana esengeli ke fo baboma ye fo basala ye boye mais mutu yango eza nde yo ti mpo boyebi makambo nini David asalaki basi bazalaki ebele akoki kozwa mais ake kozwa kaka ya mutu azalaki ne moko atindi bakende koboma ye babomi soda ya bato babomi papa bato mpo ya luka tikala na mwasi wana tandis ke ebele bazalaki nde wana basengaka sagesse ake na sagesse nzambe aye kolakisa eza nde yo mpo mutu lokola roi soki okende na ye na boye akomona kwake no ceci cela olingi koatake nga ntango so mpe wa akoki koboma mais mutu wana profete wana akendaki na sagesse ndenge nzambe atindaki ye yango moni toza na besoin ya badon na entourage na biso toza na besoin ya badon basali na nzambe oyo bazosala mosala na nzambe esengeli tobondela nzambe apesa bango badon ya discernement des esprits ya parole ya sagesse bato mosusu bakomprena te messager ndenge nini bamosusu mona batieli piège basali boboye non toza na un grand dieu oyo alobaka oyo arevelaka asalaka yango tolingi nzambe wana yo ozolanda petit déjeuner nzambe atelemiso na badon nzambe arevele yo ozala un homme une femme oyo otondisami na parole ya sagesse parole ya connaissance discernement des esprits ofandi boye odiscerne obi ke non tan oyo tokomi eza tan moko malamu te makambo ezoleka na ndako na nga mopepe oyo eza mopepe malamu te eza mopepe moko diable aye nango esengeli natelema na kati ya jeûne et prière donc bato baza kodiscerne te bato osali na église 20 ans 5 ans 10 ans même pas un don ya kodiscerne non na longwe na don wana mpo etambolaka misato parole ya connaissance discernement des esprits parole ya sagesse etambolaka 3 nazongi na oyo ya mibale mpo na kosuka awa oyo na mosusu tokodevelope yango à la prochaine mpe nasengi lisusu exercice moko na mama moko bolukela ngai différence nini ezali entre vision songe na rêve mama oyo akozwa aza na cadeau lukela ngai différence ya vision différence nini ezali entre vision songe na rêve parce que biloko misato etambolaka elongo sikoyo ebele toyebaka kodiscerne yango te oyo namonaki vision oyo namonaki rêve oyo namonaki songe oui c'est vrai sikoyo différence nini eza entre biloko misato wana eza na bokeseni monene esengeli toyeba yango eza badon oyo nzambe atie kati na biso rêve, songe, vision. Tosola même na un docteur, azolo babi, obi ke na bomo ya mutu soko lotaka te, eza très grave. Il faut pas soigner yo. Mutu normal, o nzamba keli. Soko lotaka te, il faut pas soigner yo. Et boni biso oyo tozosalela nzambe. Nzamba sali biso ngolu. Ya kozala na vision, ya komona ba vision, ya komona ba rêve. Ya komona songe nyonso tu wana mais omona kati na yo okendaka prière vision omonaka te songe omonaka te rêve omonaka te sikoyo oza moto alolenge nini yango omoni badon wana nzambe asungaka biso nango mpo toyeba ndenge nini ya koyeba convaincre ennemi ya kolonga ennemi parce que zinga na biso entourage na biso totondi na bato ya mabe mais ndenge ni tokoki kolonga yango bato mosusu bamonaka moto aza inconfamable tozoluke na gauche ye abimi na droite tozoluke na droite ye abimi na gauche parce que aza na nzambe meme mpona makambo ya mboka na biso soki ezotambola te makambo ezotambola te parce que basali na nzambe balali pongi basali na nzambe na bana na nzambe balali pongi parce que toza na pawa toza na nguya toza na pawa oyo nzambe apesa biso akoki meme korevele biso bosala boye bokende boye mpona makambo na biso na mboka eza boye mais tellement ke bato mboka peuple na nzambe bapesi nzambe mokongo nzambe atindi baétranger baya kogouverne bino jusqu'à ce que bokocomprendre mais tozobondela mawa na nzambe soki nzambe akosala ata mpona bato wana te akanisela ata biso soki ata tokozala ata juste moko nzambe akanisela biso mpona mboka
mais nzambe asalaka na ba principe na ye. Nzambe asalaka na ba principe na ye. Yango zomona na kata ba principe oyo ya ba don spirituel. Nzambe apesa biso ba don po toyeba ndenge nini ya kolonga diable, ndenge nini ya koyeba kodetecte diable, ndenge nini ya koyeba ke likambo eza boye mpe kozwa victoire. Mais mingi na biso bana na nzambe toza ko tourner en rond. Omona moto oza na problème na yo, ozoyeba te ke problème na za nango, est-ce que c'est Dieu qui est à la base? Est-ce que nga moko moto na za responsable? Est-ce que c'est le diable? Oh, toza na trois sources na ba situation na biso nde tolekaka nango. Situation mosusu ekozala diable mutu afandi na likambo wana. Maintenant il faut ko discerner. Soki eza diable kota prière, diable il faut lâcher problème na yo. Likambo mosusu ezali yo moko moto oza à la base. Soki yo moko moto oza à la base, répands-toi. Répands-toi. Et puis yaka pa na nzambe, nzambe akosala. Et likambo mosusu ezali c'est Dieu qui est à la base. Maintenant si c'est Dieu qui est à la base, tika nzambe nata na ye oyo alobi ke zala na poste na yo comme Abakouk, laisse le temps au temps jusqu'à ce que comme Dieu lui-même il est souverain, il fait ce qu'il veut, nangonga na ye akosala, yo demeurer toujours comme ndenge alobi na Abakouk jusqu'à ce que akoya pona ko résoudre. Mais ebele na biso toyebi te mona moto aza na ba problème asa kolela mama na zo bateli kambo omona bato batamboli ba église na ba église akene église oyo abimi akene église oyo abimi akomi kokomisa bato mosusu banganga e basakola pona ye baloba pona ye. Mais non, oza na solution na maboko na yo, oza na solution na bomoi na yo. Osali 5 ans 10 ans 20 ans na église mais tu n'as pas même un don, mais c'est grave. Ndenge docteur na lobaki abi mutu na vie na ye normal soki alotaka te aza na problème il faut ba soigner. Alors nakokende musika te nalingi tokota na kati na prière tobondela nga na yo toyebisa nzambe akitisa badon kati na biso parce que nzambe soki akitisi badon kati na biso ba oyo mpe badon elala badon esalaka lisusu te bamosusu neti mama moko abisenga bi mama bena nga azaka so na loti fo na bosana. Omona soki na loti na yeba kutu te mona na yebi ke na lotaki me na kangaka te. Mais non, diable na komi na nzambe nyonso elobami balobi tango basali na nzambe bateyaka biso liloba na nzambe monguna eyaka mpona koyiba. Mais tango yo yebi ba principe wana faut telemela yango. Cerveau na biso fonctionnaka du jour au jour, eza lokola ordinateur eza ko fonctionner. Et diable pe akoya akoluka pe ka terrain wana po aluka na koba ko yiba yo yango balobaka basali na nzambe bateyaka biso mingi esengeli na biso tozaka na repos. Omoni butu esalama mpona repos. Nzambe asali butu na moi tosalaka makambo ebele na moi malgré na mboko ya poto ekoma recontraire tokoma kosala na bamisala ya butu na banini bacondition moko. Mais so totali na principe ya nzambe asalaki moi mpo mutu avive asala makambo na ye nyonso. Mais na butu asalaki mpo na butu mutu ayeba kopema. Mais toye tokuti système eza na makambo susu système oyo diable aye kokotisa biso na système nyonso wana kaka mpona kodétruire biso mpona kolalisa biso pongwi mpona koenvahir biso. Mais esengeli na biso tosala violence po meme bilobi ke baviolent nde bakokota na bokonzi na nzambe. Soki osali violence te c'est toi qui perds. Alors tokokota na kati na prière kosenga nzambe a renouveler ba oyo toza komona ke badon na biso ezosala lisusu te badon elala nzambe a réanimer biso. Ba oyo po yebi koza na don te nzambe ayeba kopesa yo badon. Senga do ya discernement do ya discernement ezali très important po baninga mosusu tozolia na bango alati bilamba nzoka kali ya pembe yo opesaki ba situation na yo ose confiaka na ye ba secret na yo ba makambo me mutu abomaka nde ye wana ekomela biso pe na vie. Parce que eza na makambo mosusu nzambe akashaka biso, eza na makambo mosusu mpe nzambe arevelaka biso, eza na makambo mosusu nzambe akokasha yo mais après des années aye korévele yo à travers badon. Alors na badon oyo nzambe akoki korévele yo bamakambo ebele na foyer no ndenge eza koleka meme na mobali na yo meme na bana na yo makambo ebele nzambe akoki korévele à travers badon. Mais soki oza na badon te akorévele yo ndenge nini okososola yango ndenge nini yango tozomona partout bato baokende so ayoki miracle kuna akei so ayoki akei mpo oza na fondement te oza na moboko te oza kaka mopepe soki eye ezwi yo kebu. Or na ngongo tozokende ezali très difficile yo moko ifo miyeba mpe ntango olanda mosali na nzambe fo kotuna nzambe obi nzambe oyo aza mosali no to mpe aza nzambe alobaka akoki kotali soki oyo aza mosali na nga oyo aza mosali na nga te
C'est ça. Soza bate soki oyo aza mosali nanga kangama na ye. Soki aye soki oyo aza mosali nanga te bima kende. Mais ebele toza ba aveugle. Donc toko continuer yango à la prochaine na kati na badon mais na sengi une maman alobela biso différence nezali entre vision, songe na rêve. Soko ozwi yango obengi nga mama bena oza na cadeau na o. Tokoti na kati ya prière. Masia bolingo yo 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 bolingo ah masia bolingo yo 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 bolingo masia sia bolingo yo 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 bolingo ah sia bolingo yo 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 bolingo masia sia bolingo yo 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 bolingo ah yembe longo na nga mama tozobondela bolingo yo 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 bolingo masia sia bolingo yo 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 bolingo ah sia bolingo yo 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 bolingo masia yebisa bango angana koma kosambela ah bisa bango angana chika mokili ah bisa bango ah masia kozonga ah oh masia bolingo yo 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 bolingo masia sia bolingo yo 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 bolingo ah oh bolingo nangana Yesu bolingo ya sukate oh lingo nangana Yesu bolingo ya sukate oh bolingo nangana Yesu moto akotate oh lingo nangana Yesu bolingo ya sukate oh bolingo nangana Yesu satana zero lingo nangana Yesu bolingo ya sukate Yesu akufaki pona yo ale akufaki ponanga ekoti na zube na moto alléluia alléluia Jésus le vivant alléluia 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 il est ressuscité alléluia alléluia bakofinga yo pona Yesu ale bakotonga yo pona Yesu ale ndeko tika mikumbalanga Yesu Alléluia. Bien-aimé toki ko bondela. Koyebisa nzambe ayeba ko réanimer ba don na biso. Toki koyebisa nzambe ba bazana ba don te senga don. Lo nzambe pesanga ba don oyo ko permettre ngana ayeba ko discerner le bien et le mal. Prions l'Éternel. Alléluia. Éternel Père de gloire. Na petit déjeuner alelo, na tongo na lelo Yahweh. Biso to yeli so epai na yo. To ye komi kabe epai na yo. Po yo lo bien ke ozali ko sa ila biso na nzela na ba don. Yango nkolo ba mama mokili mobimba bandeko mokili mobimba toyeli boso na yo pona kosenga po yo lobi eke bosenga ekopesa melabino bobeta porte ekofungomelela bino biso toye kosenga à travers badon yo tiakati na biso badon oyo elala peut-être pour na masumu tozongaki na mokili to abandonaki yo totikaki yo mais siko tozongeli yo réanimer badon na biso réanimer badon oyo ezali ya connaissance oyo ezali ya discernement des esprits oyo ezali ya parole ya connaissance nzambe ezongisa yango réanimer oyo ezali ya vision oyo ezali ya songe oyo ezali ya rêve Yahweh yaka ko réanimer yango na nzela na molimo mosantu na nzela na molimo mosantu réanimer biso na ngonga oyo oh Yahweh toye kosenga na ba wazana ngote na ba wazana ngote soki ozana ngote kende kosenga bien aimé senga nzambe pesa yo senga nzambe pesa likabo na de kosunga vina yo ya onde okozala invisible devant les hommes devant le diable alléluia nzambe toye kosenga na ba wazana ngote kende kopesa sopa makabo na yo na batao tozokende po makabo na de kosunga biso toye bakomona toyeba koyoka Yahweh sopa badona yo partout baza kolanda biso na Sentinelle TV mokili mobimba kwa nyonso bazwami basi to mibali bao baza kolanda na Sentinelle TV nkolo ba perda badona bango kende kopesa moko na moko kende ko communiquer moko na moko ezali badona yo
Alléluia. Oh Jésus, osa fidèle, osa fidèle, osa fidèle. Merci pour n'abandon, merci pour la réanimation, merci pour zali ko réanimer, merci pour zali ko combler biso n'abandon na yo, ozali ko fungola matoi, ozali ko fungola misu. Yebisa nzamba fungola misu, eza na makambo susu, so nzamba la batalisa yo, okoka kotala ngote, so nzamba la fungola matoi, oyoka ba voix audible. Oh Jésus, nzambe fungola, nzambe fungola, peuple na yo, bana na yo, oyo balali ta molai, oyo balali pongi tango molai, sanko yoka yo, sako mona yo. Eh Yesu, to sengi na ngongo na petit déjeuner, afin que mato ezala kofungwa, miteme ezala kofungwa, ba voix intérieure, oyo bakolobela bato, na ba voix intérieure, nzambe na bomo, oyo bakolobela bit, oyo bakolobela bana na ba vision, oyo bakolobela bana na ba songe, oyo bakolobela bana yo, pona temps oyo, et comme temps moko sombre, eh Yesu Masia, to bako discerner, to bako discerner, to bako discerner, to bako discerner. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que oza ko sala. Bien-aimé toto mo susu mingongo na biso. Toko ko bondela pona basai na nzambe. Oyo bazo sai na nzambe kati na solo. Nzamba tonsa bango pe susu na badon. Nzamba bundela bango bituma na butu na moyo. Nzamba tonsa bango na badon parce que bazali canal. Oyo bazali ko sunga biso. Prions l'Éternel. Alléluia. Nzambe toke ko bondela pona basali na yo. Mokili mobimba partout. Oyo bazali ko annoncer évangile kati na solo. Yawe tonsa bango susu na badon. Tonsa bango susu na badon parce que bazali ko telema liboso ya peuple, bazali ko telema liboso ya peuple na yo pona ko communiquer bango. Oh Nzambe, ndengo ponaki Moïse, o ponaki Abraham, o ponaki Josué, o poni pe ba oya yo, communiquer bango, o ezali ba don na yo pona ko tambwisa ba pate na yo na ndenge sengeli, na ndenge sengeli. Oh Jésus, to sengi ba don na yo, likolo ya basali na yo, likolo ya basali na yo, likolo ya basali na yo, ya basi ya mibali, o baza koluko kati na solo, o baza koluko kati na solo. Oh Jésus, oh Jésus, to sengi na yo, kita o agi, kita o sala, na lo sambo yo, na tongo na lelo, na tongo na lelo, na tongo na lelo. Yesu Masia, oza fidèle, oko sakate, oh Yahweh, esika mibale misato asangani, yo zali po zoyoka. Alléluia. Ndeko nanga bien-aimé, totombole susu mingongo na biso. Tokoko kaba journée na biso na maboko na nzambe. Soko za na badon, nzambe akorienter o même. Même soko zo luka musala, okoko za même nzambe za ko orienter o bisika musala ezali. Bisika o baza na besoin ya bato. Nzambe ako diriger makolo na yo esika wana. Tokoko kaba ba journée na biso na maboko na nzambe. Bandeko ba oluka misala. Nzambe ba ko orienter bango. Na nzela ya Saint-Esprit. Bandeko pe esengeli ba bala. Nzamba eba ko orienter bango na nzela ya Saint-Esprit toke ko bondela. Alléluia. Nzambe na bomoyo eza na bandeko ebele bazoluka misala mais na aide ya Saint-Esprit oza capable eza na bisika baza na besoin ya bato bazoluka bato pona misala na nord na sud. Oh Yahweh, me ba oya yo lobi ke nano mona bayenge benite balala nzala banyokwama mais na aide ya Saint-Esprit oza capable ya ko ba ko orienter ba paya ba oya yo bisika misala ezali, bisika misala ezali. Diriger bango, bisika misala ezali, bongo bandeko basi mibali, oyo bazoluka mabala ya solo, parce que yo lobi, libala ezali institution divine, oyo ezoute pai na yo. Oh Nzambe, okoko longola mutu na Amerique, po okutanise na mopanzi na ye, okoko longola mutu na Afrique, po okutanise na mopanzi na ye, okoko longola mutu na Canada, po okutanise na mopanzi na ye. Oh Nzambe orientaka, olo Nzambe, toyebeke mbwa aza na makolo mine me atambulaka nzela moko. Soki mbwa azotambula nzela moko boni ba oya yo okoki ko orienter bango te na nzela moko po bakutana na bato ya bango, po bakutana na bato ya malamu, po bakutana na mipanzi na bango, po bakutana na misala, po bakutana na Jésus. Oh Yesu, na prière à lelo, na petit déjeuner à lelo, orienter makolo ya ba oya yo, orienter bango vers bénédiction, vers bénédiction na bango bisike ezali Nzambe avec l'œuvre du Saint-Esprit kende ko orienter bango parce que le Saint-Esprit ayebi ko orienter, ayebi ko diriger Nzambe na bomoyo tokeli suko bondela bien-aimé yo zolanda toke ko ebisa Nzambe parce que ezana bato bazana bénédiction na biso, ezana bato pe oyo sengeli ke tokuta na bango te parce que baza ba homme de malheur, ba femme de malheur. Nzambe ayeba ko rencontrer biso na bato bazana bénédiction na biso, Nzambe ayeba ko kutanisa biso
na bato baza na bénédiction na biso tobondeli yawe nzambe na bomoi bao baza na bénédiction na biso bao baza na bénédiction na biso bazotambola na nord na sud tokutana na bango basi to mibali tokutana na bango nzambe na bomoi bao baza na bénédiction na biso te bato ya malheur nzambe akutanisa biso na bango te biso toleka na droite bango baleka na gauche po bato mosusu baza bato ya malheur oyo bayelaka bato ba malheur oyo bayelaka bato ba problème yebisa nzambe ayeba kosepare na bato ba problème bato bayaka na esprit ya Zézabel na esprit ya destruction nzambe ayeba kosepare na bango bakende na gauche yo leka na droite oh yawe toyoko bondela nzambe afeke bao nyonso tu bakoki kozala lokola libaku mpo na biso bakoki kozala lokola bafemme de malheur bahomme de malheur baleka na gauche biso toleka na droite kabola biso na bango bazala na nzela na biso te na kombo na Yesu bazala na nzela na biso te au nom de Jésus-Christ de Nazareth oh Yahweh oza fidèle nabengaka yo oza fidèle na intercession ya lelo na tongo ya lelo na lingo visiter mutu moko nzambe communication na yo oyeba kokommunike mutu moko lelo atelema bao bakwesamaki bazongeli yo badona bango esala bavision na bango esala eza na bamosusu baperda balangue baparlaka lisusu balangue te likolo ya masumu me nzambe yo kende koreanime bango zongisa bango na bonzambe zongisa bango paske yo lobeke lisumu elalisaka pongi lisumu elalisaka moto pongi kasi yo telemisa bango bonzambe na yo emona na lisusu na kati na bango po batelema basalela yo badon esala esekwa po ete bakende liboso bango pe basunga bamususu oh Jésus nzambe na bomoi tobosani te toke kobondela pona vision moisson mondiale yo ozolandanga tous les 4 coins bandeko na biso toyebeke toza na vision moisson mondiale oyo eye pona ko évangéliser ko gagner ko préparer bato lolenge Jésus a préparé 12 disciples pour lancer bango na monde pour ete bayeba kosala musala vision oyo pe moisson mondiale eye pona ko récupérer tous ceux qui sont perdus ba oyo nyonso tout ba comme ba rétrograde vision oyo eye mokili pona ko récupérer na Paris na UK nzambe ayeba ko récupérer ba oyo aye toke ko tika les messagers au visionnaire o nzamba pese charge nzamba ayeba ko décharger place ozali bondela pona proverbe bondela pona porte yoko bondela pona ba pasteur mususu ya malamu oyo yebi bango na kombo tanga bango na kombo alléluia nzambe na bosani te mon père spirituel son excellence sonika futa nzambe bisika azali mawana yo nkolo na tiki basali na yo apote yoko bisika azali nzambe na bomoi oh messager proverbe 30 bisika azali nzambe na bomoi biso na intercession ya lelo na petit déjeuner ya lelo nzambe basali na yo kutana na bango visiter bango oyo benga oyo pona mutu ta ko corriger bango yo moko yebi lolenge no o corrigeaka bango yo moko yebi lolenge ndenge o approchaka bango yo moko yebi ndenge nini osukisaka bango nzambe zwa contrôle na basali na yo na bitumba na butu na moi kutana na bango longisa bango ba oyo bakomi égaré ba oyo diable asombi bango nzambe zongisa bango po lobeke mon serviteur akokweya mbala tuku sambo yo kotelemisa ba oyo solo bakwesani kende kokutana bango zongisa bango na nzela haleluya wana tozoke na suka mama tozoke na suka tokoki kobosana te mboka na biso Congo tokoki kobondela pona Congo mawana nzambe ekita na Congo afin que Congo ekumisa nzambe afin que Congo soki ekomi libéré bamboka nyonso africain ekozala pe libéré nzambe a fixé regard na Congo nzambe a fixé regard na Congo afin que tango Congo ezoko kangulama ba pays nyonso tout africain pe ekopesa témoignage que ya solo nzambe asali kati na Congo nzambe pa ezokita pe ko toucher ba pays mususu prions pour le Congo alléluia nzambe to sengo fixé regard na Congo ezali yondo pona yango Congo yondo pesa biso yango yondo pesa biso mabele wana moko te akobotola biso mabele wana moko te akobotola biso mabele wana nzambe ezwa contrôle ya Congo yebisa nzambe ba décision nyonso bazozwa na moi to na butu esimba te nzambe akonfondre bango oyo akofondaki Pharaon
atindelaki Pharaon ba lèpre ba maladi lolenge na lolenge nzambe confondre ba oyo nyonso baza koteka mboka ba oyo nyonso tu baza kotrahi ba oyo nyonso bazosala ba réunion ya molili na butu nzambe wana amonaka na se na mabele amonaka na se ya mai nzambe azomona bango liboso na nzambe baza bolumbu nzambe confondre bango ba stratégie nyonso ya kosala mpona kodétruire peuple congolais nzambe ayeba koconfondre nzambe ayeba koanéantir nzambe ayeba koanéantir ti tozokende décembre nzambe asala quelque chose azongisa peuple na ye asala likambo na Congo oyo kopesa crainte na Congo ke bato nyonso bazongela nzambe na se na makolo bazonga na se ya makolo na nzambe oh Yawe topambolu parce que oza fidèle liloba no elobi nzambe moto moko te apesaka o conseil le Dieu qui n'a ni conseiller nzambe oza na conseiller te nzambe oza na conseiller te kita na Congo talisa ba congolais ke oza nzambe talisa bato nyonso ba envahi Congo ke yondo lobaka liloba moko ke yondo oza na conseiller te ke yo soko kiti po agir moto akoa stopper yo azate oh merci pour na Congo. Merci parce que vous sale. 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 To pambolo nzambe na bomo. To commission nzambe na bomo. Oza fidèle. Komisama sanzolama. Wana tozo kene na suka vraiment na linga kila tia nzembo ya porte na biso iyoko. Tango tozo kene na suka pona kokende ko remercier nzambe tika journée ya lelo bana bakokende ba classe ba bakokende misala ba bakokende wapi yebisa nzambe aza na biso elongo likamu moko te ya mabe ekende na goyeba kokwela biso likamu moko te ya mabe eba kokwela bino me nzambe ayeba kosala lisusu haleluya Yesu Kristo oh likonzi na moto likonzi na moto kombo na ekolo oh likonzi na moto likonzi na moto kombo na ekolo yende nganga na elonga kombo na ekolo yende papa na biso kombo na ekolo oh akumisama anetolama libela na libela oh akumisama anetolama libela na libela oh kombo na ekolo se kombo na ekolo oh yende nganga na elonga kombo na ekolo oh papa bundela ka kombo kombo na ekolo oh yende mobundi monene kombo na ekolo oh abundela kayo kombo na ekolo oh nalibota na yo mama kombo na ekolo oh akumisama libela na libela oh anetolama libela na libela ya solo nzambe na biso anetolama libela na libela to bandaki na bino kolala kolamuka ezali habitude te petit déjeuner elongo na mama Bena vraiment soki boza na mituna na bino boza na ba question na bino bobenga Sentinelle TV betela moninga mosusu lisolo évangélisation nyonso tu yango na biso nyonso tozoluka bato tu bazala sauve ntango yo yoki kobomba pete yebisa mondeko mosusu ntango mosusu ozokoka koteya ye te mais komela ye ka siti yebisa ye ka zwa siti oyo bandaka kolanda yango neti mama moko alobaki abi mama na bandaki kolota bandoto ya mabe bakoshuma bato bakufa tutu mais ntango nakomi kolandaka intercession mbala moko makambo na bandaki kolota nazolota yango lisusu te donc nzambe asali engolu ndenge moko yo mpo ozolanda betela ndeko mosusu lisolo évangélisation wana ozoluka osauve biso tozoluka tosauve yo mpe na ngambo no luka mpe osauve komela ye ka site yebisa ye kaka site landa biso na boye alors nzambe na osala nini akoleka mpe na koyeba kodélivre ye vraiment tokomi presque na suka mingi ya koloba to pe ya kobakisa eza te nzambe aleka na koyeba kopambola bino lisusu nde tomonani na mbala ya nsima.